www.potonapoto 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 www.potonapoto. Merci na balandinyo surtout bolandaka biso na site na bino www.potonapoto kande to lobana biso site sa moko www.potonapoto simple service na bino service na bino obolinga kabi mingi bombo site d'écoute jam bien chargé kande zala nango nyo surtout na facilité na bo santé boss nanga boss solo boss taille moko la mine d'ovo ma boss nanga na peso bombo tebele na boss te grand prêtre mère solo au sala bombo Cynthia de coups de jam na zalandi na zaboué Florence la belle ba Florence beauté image vraiment na bosonioté na peso bombo tebele Adams Luzolo cordon ya solo cordon ya swag azo sala ka biso so poto zala na peso bombo tebele kade to lobana bino bobenga mingi bodengenga mingi nyonso na facilité yango pe na facilité na kende ko kutana de na facilité yo tozane sur le plateau kande bobenga na bino kande bolobelo ba na bino yo tozana ide ya bonjour Cynthia. Des personnes eza nini na bato ni surtout bazolanda biso na site na biso poto na poto. Ouais, poto na poto ya site mo ya respect. Na respectango matro. Donc kolo nango la mini mo raebi na benga de temps en temps. Beauté image za caméraman mo international de sadi ba site presque tout évolue en Paris wana donc beauté ki na banzonzing na ebani. Na pesi beauté image ba sala matro parce que yepa edainga na clip nanga. Donc tout ça est moi partie moi image na beauté image donc poto na poto toko so wapi. Ah oui merci bien to yeba parcours ya dea soki ezandenge ni de ko expliquer biso parcours na yo ezandenge. Bon eza moi moulai mais na betanga moi ba ciseaux donc na bani musique nanga kande bandara na ba quartier na palais kaka donc na ingala yi mona père na biso. Père qui est diplomate alors linga ma musique mais bon soit qui va voyager ba Japon ba nini ara ba synthétiseur ba guitare ce qu'on dingue on a parlé ba curiosité pour père et moi ça qui logo la il pas robeta piano na l'église donc à partir on a des via affecta biso na moi musique dinga ngala créer différence ngandi na siko na guitare na parler donc via pianiste na guitare siko banda on a parlé siko place na nova na luangu na bandal yaki non loin na le feu Pépé Ndombe donc 2 parcelles après donc vieux Pépé yaki na mona na ekomo na vieux Ndombe Didier pour les intimes donc Didier yende siko ya mona guitare to bina tinel to nyata parcours e banda wana donc ti musique e côté lingana et ça qui na banota na lika la zuite nde ba batininga en internat erreur au basala so parents tant batininga en internat pour na sa musique place na gena ki quit inde place na écouter na ce musique place e vanda yangwana donc na banda ce carrière à musique nde na ki quit l'institut na biso to bengo institut Don Bosco meto katango Indobo na banda musique wana donc bato babeta kala wana ba net ba King Kester emene ba Joli Mubiala ba Zebele donc ba Stinolas ba Redi Amisi ba beta ba côté kuna biso to yokuta banzemu na bango ba vie nanga bon akoma frère Christian Kimbukusu tukuta na bango pe ba côté wana donc et banda wana ti na yo ya kinta na yekin to créer mouvement na biso na bandal pe kaka comme na royaume lifaki donc à part wana na sala mingi côté wana après wana ndé na écouté ko na écouté la Vignure un tout petit peu après la Vignure andé na zone sur lifaki après wana ndé bon ya okata kata pa mususu yaika ba so ba station japana na leka ba star musique na lingwala après wana na écouté na orchestre ya la Vignure après la Vignure andé tu au ça la Delta Force Pépé Kala Vandaye azora ba jeune mo talentueux ndé za ka ba jeune à talent pour ba épauler Empire Bakuba
tanga zora biso siko na ki loka guitariste ya Delta Force tout ça li ba cocktail wana ti ememi biso ti vie ay kufa donc to tikali na lofombo na juna to kabwani ti après jomo na pemika na parler pour na zaki pe étudiant bana pe continuer ba étude nanga tanga na IPEN après wana na yo tanga na IEC jomo bona préparer ka ba licence nanga des zara non ça maman ma komi nanga boum na marabu el marabio chakoti na phone ndeni uzaka na ndule ubie utika ngapte naza me nazate non soko goya déjà o polenga po droit chemin déjà succès au sana te wana période na en tout cas moi écoute autant la gauche droite te so lekika na baro koto chachumbala so zo koto donc ça veut dire droit chemin ezobeta na kin loba babar loba baba flanc ba téléguidant donc à partir wana ndena kota et pas fali ti lelo. Ah oui, merci bien, merci Dea tout ce qu'on a parcours na yo, ne bande na yo, na lelo ndingoza et pas ya fali. Mais Dea comment na yo na kin, tu es bien que Dea a voyagé qui partout et panzani que Dea ba refoulé. Tu yeba. Est-ce que makamwani zaya solo tu es le kuta? Bon, bah rumeur en tout cas vraiment ça fait partie de l'information, mais en tout cas il faut y un peu vrai et qu'il n'est pas dans moi sans ça vrai donc ngai naza na evra pas fali en tout cas bat mingo ba ebinga ba bi na homme sérieux même attend à Paris ba lamine ba ebi ayebi ke na laka ba on a okende mutu ba refula la karate arana joute ba refouler donc bato bazo talanga net chez maman Nzuzi wana na nini na Pantin ba yebi ke na yako laka bato na okende. Donc mutala kaka vraiment ba refulaka été. Je ne pense pas. Mais en tout cas ngai ba refusinte ba refulanga te na zonga ngamoko mais na zonga avec raison. Ah bon? Na sengaka pas patron parce que j'avais perdu mon dernier fils. Moi nanga suka kombo na Jason Benjamin à Koufaka donc il a fallu na réconforter famille nanga. Et puis c'était mon fils, c'était pour la première fois ngana koufela mutu na famille na ngai. Je n'avais pas le choix donc na sengi na patron, na bi patron, il faut na rejoindre famille. Patron accordé nga tala state. Donc to que state na koufeli na sengi. Et puis state ça parmi ba pays des rêves nga. Donc parmi tes pays des rêves nga bana na bota na rivara na bi mukona roma state. Ndem qu'on a senti que non musique est foutie jusque là on a sentir te même on a comme resté kana niati donc moi on m'a empêché peut-être que comme state mais bon paix à son âme donc yango on a se retrouvé na kin pour na sengaka. Ah oui, merci bien, vraiment, Dea, vraiment, ils ont la bateau belé, au balobaki, au bakanisa ki kandinge zalaka, Dea, ba refoulé, Dea azunga kikin, awa po na makambu ya mwana, ndenga bungsa ki mwana ye, yango seleke, Dea azunga kin. Mais à part wana, mais ba rumeur musuto ndo yo kaka partir kuna ba phone ka ba famille. Bana mai ba Eric Ndombasi bazo benga ba gindi bazo benga oh non il paraît au kimi oui nga mutaliboso na kimi donc vraiment na 14 autres kendaki mutaliboso kimi na kinga yo te mais yo le bo kimi te oyaki pona makamatanga ya mwana na ko compléter ka bato logo balingi ka ba pakola biso parce que moni kobeta pas number 1 na éviter obeta déjà pas number 1 na éviter après avant number 1 les a 0 na éviter fona beta pas 0 pour na qui mo beni donc na beta pas number 1. Je ne pense pas que non il faut na carrière na biso parce que bientôt là orchestre a fallu groupe fali na groupe naé toujours que ça 10 ans. Oui. Donc il faut quand même na souffler quand même bouger à 10 ans. Donc lelo vraiment orchestre en son actif déjà na qui 10 ans qui 9 ans na biso orchestre qui déjà 8 fois na poto serre poni na kimaki 4e fois te bien 3e fois te faut na kimana na énième fois on a commis ya yo to ko konzima mwanda mpo bike ozonga kikini pona makamba mwana mais ezana ba musicien mususu ebele oyo lelo batiki fali bakimi yo ozonga ki yo kimi te eta moma ki babike Dea akimi te mais ya yo ozonga ki pona makamba mwana mais ba misusu batiki fali na ebite na cause ke ndenge fali nde bat bazo ba ki fali abeta albumu simbite eza pona cause bongo to pona cause ani omoni jour baroya omoni babanda pe
on a peu ulukayo pour ça une émission pour confirmer que tout kimité donc moni kokima na ba ajo yo vraiment et comme moi passé moni poto bien que à merveille ezali kuna mais ba difficulté pe ali ngamu je me suis na kota na train bona moi ajo moi côté moi si vous avez 1 euro don aosenga mundele siko so sami na kina o nzale yalia mais kuna pe salama na ngoti donc bang minyo so pe ya mbui pe zala pe kuna c'est que zanzande ngwe kimisa ki bango oh mais na ebiso ke non ndeza mon ngande na yebwe bakoya le groupe au grand complet na minute onde tolo babwe o ka kombo mususu na wana okoma au grand complet bazan États-Unis na minute ba na États-Unis ba otoko beta na Dallas ba beti na Houston ba beta une besoin à Washington Dallas Houston donc tout le monde qui est déjà tendre vers 5e concert donc je ne pense pas que non ba na mai pour la tali ba image à Dallas hein quand on internet na bi ba na Paris mingi ba na monde entier ba comment mingi na système ba net donc en tout cas ou azana famille azana bana na famille na musique kenira na net kota beta fali à Dallas ou beta fali na Houston comme ça beaucoup me compter bana na bino na bota ta la bana na bini moi na biso Zagalo et moi na biso les petits moi na biso Alvarito et moi na biso à télé et papa nga Pipichen Kalombo donc ça veut dire bo banota la bana na bino ba papa na bino ba Jo na bino donc ça veut dire ba walo tout le monde est là à part nga na groupe bana Washington à part ngam na alia. Ah oui, merci bien Déa le lot moni Déa atishan na album oyo bat bazol ba ke esimbiti atishan na ye chan ezobeta mais tant ba pesa ko ba ke yemoko fallait ba ki Déa il faut tamo elo mona katwana o se sentait non ndeni bon moni na ba carrière na biso nde banda to bandinde na expliquer bon fait na zora mo occasion cha denzimbo mo na Delta Force oui et zoate donc niveau zoate kande ezande mona op ezuite hein wana so ona koma wana niveau zoate na bana na kutu bayi nzemba ote ezoate siko ona limite ke ezoate po ba reflet nango ko momona déjà moni tant ba pesa biso ba nzembo il faut se le dire il faut na rappel na zonga na exemple peut-être il y a patron nanga oui patron nanga pe bazo pesa ba nzembo na quartier latin mais na bi premier vocal ya fali na quartier latin zaki bana beto binga le premier vocal là et bi niveau ça succès na limite ke vira mbondo yani na plateau de télévision avant na abi yemala mbo wana ezalate donc sinta ezalate sikoyo fallait apesi biso occasion to s'exprimer to zoa to sala banzem na biso moko sikoyo qu'est-ce qui se passe dans nous faiblesse moko mtezalaki moni tant suspect bon na rolo bango pe tant sous faiblesse na robengango orgueil bien soit cause bozui moko ye mba moko ilal singa pongi oui effectivement mais album bango pe tant to lo babo ezute mais so koti na ba boîte générique on a niveau zo nyata ba générique o nyoso no ebimi no ebima kala en tout cas ozo idée na limite générique on comme na mususu banzem nango et un album mususu libre parcours et un album et un 3 génériques nyoso succès nzembo Tyson succès au sanate nzembo petit nangana ni junior jour na boîte mon autant à comboter mais na vandibwe ngako na mona nga DJ te na kito beta terrible mais siko nzembo nanga par contre siko non ba découvrir en té il y a certains bateaux bazanon ba auditeur pour non téléspectateur le man a écouté ils ont côté en audition donc ça veut dire batu mingi bazo tal ba we kongo non na ba parler na bango na ba bar na ba boîte na ba car na bango siko elo mo comment la musique na biso balungaka son et image siko son et c'est côté et très l'image na profiter quand on a occasion lokana senga boss na nzela pona ya kin pona mama famille donc na outi ko tourner déjà clip d'ici un de ces 4 donc échantillon dans vos écrans avec la plénitude d'union surtout il y a la puissance il y a la promotion na limite na quand même na chaîne mo chrétienne pour niveau na ocha ba paquet en na éviter donc na faut pas na chaîne chrétienne eleki pour na régisseur au bang imaginons na mon te boatian
azaka problème na peut-être avec mukuna na éviter na suka non mais bon mais à risquer au champer en tout cas vraiment ngana obiloba nanga échantillon ekobeta. Ah oui, merci. Quand tu as question, tu as président na yokango na yoka déjà moi, bani na okande sala nango. Mais déjà, toi et bien que oh yobino otukobeta album a fallu otukobima générique. Oui, ça va. Et simbi. Nga sinta mo de coup de champ bien chargé, générique et simbi ponga mo pe na yokango, nga mo pe na mwa ninga na ninga na mwa muke kande sala nango kasi. Déjà, makambo sala nango awa na ba chaîne na biso ya Congo. Toyoki bazolobela na bato ebele bo escroquer mbongo. Il paraît que boyo kana ki contrat mo bo sala contrat mo we na bato mo we bo sala ngoti. Osomuna te ke bozo film sa réputation ya groupe. Bon contrat na yeba te biso orchestre bani depuis 2006. Oui. Ti le loto na 2015 oui. Bon na limite que non kolela lela ikozala. Kolela so ezali en tout cas fona yoka. Omoni il y a certains bateaux oyo il faut quoi apprendre bango domaine à production. Omoni la production ezalaka na contrat parce que ba rumeur ezolo ba non to ran adresse te biso to ran adresse moko boy place to répétaka eza siège na biso eza na maramutu siège ya victime eza wana siège ya groupe eza wana siège ya fondation eza wana. Mais je ne pense pas que non mutako vanda à la muki na tongo pour essayer d'étouffer l'image pour moni kobeta na Washington wana moni kobeta na Washington na kati ote pardon de ya susu bazalama que non ngana kokende na lola aucun lola siko avant lola mboka mo ezaka avant lola comme dans les États-Unis donc ça veut dire soko komi kuna donc au monde amaki non après la lola oh ya solo ouais siko yo succès wana ya yosa na Washington na ba Houston ba komba sika ezopesa bato ntima ba oke la musa bato bakufa. Oh non de ya eza bongo te to ke non bien ba lobby bien pe ezo lobama fallait astroquer mbongo il fallait que boke kobeta na ngola et bobeti te bozwi mbongo abatu. Est-ce que Jonah aza presiko ya okende justice parce que lisolo o azobeta wana peut-être en 2011 siko na moni va ce que Jonah a commis près parce que moni mingi bakansara ba musicien moi chiki yate na otobeta yo lisolo ke non mais oyebi ke ndongo bi ke licence donc ça veut dire moni noko wana noko zala près c'est que oyebi te noko zala près te ce que ozolo ba ke noko zala près c'est que oyebi noko zala près moni noko zala près moni na bato bazokota na monde ya production bazoyeba makambo ya raté omoni ba mave production bazala wana babetisa ba concert musu betisi be mbule beti okoyebisa musicien te ke non zonsela la na nga po mbule beti ba catastrophe naturelle pezalaka moni biso toza groupe moko bien organisé quand on dit que concert est à 17h toi na contrat moko concert est à 17h et ici là à 20h frère attends-toi que non temps mususu oyeki na matériel mo epola todo me go balancer ngoti 19h ici la te so to tikel gana à part là que de on koloba ke bobeta kiti pona makama matériel po a o ti olobi ke abongama c'est que boyebi po yo ndimi déjà on ndimi lo mo oke abongama place azali mazolanda deya lobi ke bongama po alobi ke fali ndi azana alimbongo te mais izoloba make fali alimbongo vali ya stroke mbongo na ye est-ce que yo yebi oh tant makama izoloba ma partout yo kango te noko yata yo mo vraiment bon na éviter bon moni ngaza directeur artistique makamunyo soto signa magaza na ba organe nango na ba disposition nango nga italika musique soka a signé kina manager na biso bien na ba directeur de production na biso peut-être ça va se savoir mais moi je pense que olé a kinani na ba chaîne de télévision louisa mamambongo je préférerais peut-être à kina grande instance peut-être mais yo tinde kuna na likambo bino boyebi te c'est que boyebi yango. Mais so finalement na mboka na biso banozalaka que non pour na signer pour nini cameraman faya otikela caméra na 20h a été na ki na chaîne de télévision na kifunda finalement chaîne de télévision ya parqueté en tout cas nous sommes prêts à yebi jongo place azali donc ça veut dire o azo sala c'est pour essayer un peu de minimiser la personne à ozwa elo côté ayebi donc ça veut dire il n'a rien à prouver au moni continue à faire tes campagnes monsieur cher monsieur oyebi to yi place to yebani biso to za na chemin na biso bien taillé bien nini nazoka ko
adresse est raté, il paraît aussi un contrat dans un restaurant, bon en fait, bref, oui, chaque fois, sur orchestre est voyagé, par exemple, dans pays Mogobo, après ça rabi so ba feuille à remplir, na souka nango adresse ya yomo personnel mais adresse ya groupe ezalaka, tu remplis ça na ba papier na chaque ambassade et puis même dans chaque production, tu comment na sewana. Mais si je pense pas, je pense que monsieur wana ceux qui vraiment to côté qui dossier dans ambassade quelconque fallait te voyager pour na monsieur yo. Tu comment qui adresse? Mais viens, tu as déjà cette adresse. Au lieu de chercher les chaînes de télévision, tu perds ton temps mon frère. Tu oganga. Yo quand ici vraiment chaîne de télévision et au foot, je ne pense pas. Ah oui, merci bien quand des alanango na bosanité boss nanga malamindo vraiment place aux ali boss nanga na PC na PC bambo TV vraiment boss nanga vraiment naza wana na facilité pour na koluka ba image on sorti ya koluka ba message on sorti boma to bimsango on sorti na poisa mais lelo toni to ka de ko yebisa biso na bato oyo yebi soki ko lelo ko yebisa biso lelo soki ba bingisi ba de ya 4 na moi concours mo bwe Deni oyo komona ki na concours wana so bakei e ko sima pe bakoloba mal eloka malonga po bato bayoka. Bon en tout cas vraiment le directeur artistique nyo surtout ndé tout ça raboulot tout ça musala bien vraiment au sanate. Nous niveau bien mo na habité manon na mona mbaba tutu basala bien. En tout cas soko comme dit na poste na batio de ce que bi boulot. Ponga na exercer ça fait 9 ans déjà donc c'est que na bi boulot. Donc OP ba côté sika Nabi avait Jules Kibens. Nabi était soit combien des années na poste wana. Donc c'est que y a déjà pour mutunzo ko kota lelo ba choka lelo. C'est comme yebelira lelo. Donc notant par exemple Ngamoko Jules Kibens. Notant sonani dia ya nani ya wazi quoi. Ara basiste. Et natangi pena ni naotanga pena ni Cindy le cœur. Il para Cindy le cœur. Natangi Cindy le cœur 4 cookies de date. Oh. Ne okam sanga deya. Ozo kende kande ngezala ka bongo maka usotangi te point. Oh. Wa komboni. Mais ozo ka bien obi Marcus. Yé pas ça deya. Mais na ba deya soto ni folo boak. Oh. Na mouvement faire gola o bien ngote. Ah bah on a combo mo kuna ndengwana na ebite bon fait na ba combo ya dia na bonté mais bon mais yo yeba katenga na yebi Marcus temenga yebi ngana yebi ya Olivier Chimanga ouais ngana yebi Olivier Chimanga to ngana yebi wana teneba kiza Olivier Chimanga ils peut me daki nani maso na Bruxelles wana nani ya mais olobi bien be période oyo toza pour les moments yego comme Olivier Chimanga zara liboso ngana bi oui, bah, il peut pas. Alors, on a Bruxelles. Moi, ça, on a Bruxelles comme on est Kimi, mais ils ont après, on a Olivier Chimanga. Je crois que vous avez Olivier Chimanga. Peut-être aussi l'erreur na combo mo. Marcus Kandezala na ngo place aux na peso bambo tebele. Te ye atindinga le côté. Ngala biki oyebisanga ba deya, o contenga ba deya ba groupe oyo eza élevé, ba groupe oyo esala comme ba nini, ba kitoko Kandezala na ngo de surtout na facilité. Artistique nyo surtout ya Kinshasa ba sala boulot bien. Si on atangelo nde ba meilleur. Natangelo Cindy le cœur, Wankoro, oui ah danger. Ah oui, Cindy le cœur na peso mbote belé place aux alliés vraiment. O te na boye te na nzimie. Bon, na te Jules Kibens. O boye. Na lingi bon makas. Nita niveau cœur ya BCBG. O boye pe jamais na boya. Voilà. Na ke susu na niveau ngai. Voilà boboinga. Chakoko jamais. Voilà, siko na ke sunani. Na ke susu nani Olivier Chimanga. Voilà boye. Na boye te na nzimbe pe to comme ko chiter, to comme ko chiter sama so to kende kaka, to ko kenda kaka toujours. Ti to ko comme lobi na tongo. Bosante flamme kapa ya paza ki na epte o succéder il faut ADT en kimpu yo za côté na biso bien yo za côté ni. Na ba te on a ya pe technique. Ah on est za nini. Bon fait na ADT en kimpu. Ah oui, merci bien, boss. Nanga ma place aux amants, na peso bambo tebele, na peso bambo tebele na imoko le ya puto comme ko chité. Bon, Lilo Basuka vraiment pour na zanon envie non. Yes, yati. Mais nana moi quelques salutations au pesa vraiment surtout na bana côté kuna bana le nord. Dièse 31 dièse Eric Ndomba s'y appelle masqué. Tika banzo lele nazana o de cœur. Gindi na PC basala matro, JR Decaton na PC basala matro,
napesi Swagmen Kansai Moussa Kansai napesi salama trop napesi susu Neves Pablinto Gauthier Ewing na bosanité Shiro Eyale napesi su Moussa Ntimba salama trop et puis na masa nanga Jean Lotula ba Charlie Adjanga masa nanga donc tout ça na bango trop napesi pe maman Mandarine Clémentine Mandarine Kela napesi salama trop napesi Françoise Mavoué la basalam maman Nzuzi nganda place to na mikili na kolia taba donc ça dit muso moni moi vimba vobo donc ça dit nganda taba maman Nzuzi napesi basalama trop napesi pe Fanny Bongende Mbote bienvenue yanga. Ah oui, merci bien d'être tontoye baba programme ya mouvement ndenge zala na kaka bato bakenda ki bakoya mkolonini bakoya journée pe ana kini mouvement ezokende bien. Ouais, bon, en tout cas, vraiment, Tobé t'as pas number one, champion du monde. Pour ce, oui, bah, il fallait aller champion d'Afrique. Des championnats d'Afrique, on a tout déposant. À Tindenga, on a déposé, on a mis ça. Oui, là, sur un niveau, on a été dans Tobé, à Washington. Tobé, déjà, na championnat, Tobé, t'as sur championnat d'Afrique. Donc, on a auto déposant. Pour nous, pire petit, n'a pas le goût à l'eau. Championnat, on a pas comment, oh, champion d'Afrique. Comment, champion d'Afrique. Et puis, tant que elle est bandakiao. El Shiro, oh El Gino Liaki, oh vraiment tout est bien pango. Bien programme donc le groupe sera bel et bien ici à Kinshasa le 10 septembre à Anakin, le 11 septembre tout ça na production mon hôtel Béatrice Nakin awa donc vacances bazana noa va profiter tant avant région de Bamboka na bango vous avez le bienvenu le 12 tozana Kitambo voilà c'est pour le compte de la francophonie après on a juste après on a to kangisi ba plan ba valise to zui ba système to zui avion ba pays limitrophe Guinée équatoriale. Ah oui, merci bien, merci Kandenge Zala. Oui, pays limitrophe pour mbange komi to na chaîne à télévision to lembi oko uta nuka tamsusu malembe na camion kana mboka mo pembeni kaka camion oko nyoko sabat na ba TV a likolo lo bamboka na ba salle frère na pekisi bino bokenda ba pays limitrophe te oui mais soyez calme wanan groupe na biso ebeta na Houston est-ce que mon na gangeli Houston kombo est-ce que yoso ka ndi utala be misa ba dimanche wana osoyoka mutu ayebi ono to bete samedi na Houston ou bete na Atlanta donc groupe na biso beta kuna donc batu musu ba komaka bo auti na igbi utaka na camion ba bimeli pe nzela ya lufu na saba papier mouchoir babu oh to frère tais-toi un peu donc zala pe maman kimia acha moi c'est kunde unangai. Ah oui, le coup vous mettez cotinga vraiment il s'enga quand tout le bonheur surtout na facilité mais ce que le biba obazo kota na ba lufu na ba ni mais to ebi ke faire gola a tukubeta en Angola ti Angola de bileti lufu pe dans partie Angola bangone so ba le kananzela lufu te monsieur azwela ngo avion non obiso to yebi ke faire ngola a tukubeta na Angola tango lo bibongo na ko raisonner maman pe ebimi mbamo ti bon en fait bon ba côté là nzela lufu ndiwe yondo yeba. Bon, ça peut être tranquille. Au moins, ils sont au Keneti et pas au Kitty, c'est un gossi non neto. Oui, si vous avez une image, tout le monde avec Yonto Kitty. On a leader à Kitty et moi, Banama Ibate. Nous avons un la loufu. Ah oui, merci bien. Rimezo vidéo. Ah oui, merci. So tolobi que to continue à to kola la tilobi kanenge zala nango dia to côté manabiso kande zala nango vraiment na pesi. Et puis nangina baksara moni ba plateau de nebo zo batu. Na osepela trop il faut des fois bozo batu pe na ba parler na bon. Donc na yebi yoyaki shenga na parler. J'habite bel et bien ici ça fait 6 ans. Le Tchouma 343, c'est chez moi, donc ça veut dire. Donc ça me dit avant de dire, oh, bah, quitte dans le jardin, donc ça veut dire. Libandanzila, Palestine. Libandanzila, Palestine, donc ça veut dire, il a savoir qu'il n'avait pas champion du monde. Mais, on a tout le bel angoté. Parce que, comment dire, au moni, na mikilian, demanda au tambour, la batball, banapso, non, bah, missa, fali, bah, ébanité, bah, missa, fali, bah, on a rien, fali, à ma bourre, ma casse, à kabate. Moni.
bien na yo il faut le cas au protéger ngo bombango eza te ke o exposa pourquoi ba pesio carrément il y a 1998 il y a 1988 et c'est les cas moni ah oui merci bien merci Kande oyo gangela batu ke oyo zanaka na Allemagne basala ngo souté nde onanga changer basala ngo souté ngana kara 2004 mais dia likambo maso dumwe toke na ngo matina suka makoto kola na biso awa po makambo msozo kota mais ozobima na profondeur oyo ketanga na Paris la bano pianga kanda de façon vandi ota TV boy oh moi jumo avandeli carmo boy yaba misu boule wana nani de ya lobanya so tuna vérité wana nani Mercedes a misu boule basala ngo souté kufa et si là Mercedes a misu boule nzolele mais ngande na zabu nga kotangelo muto yozoloba wana c'est bon eza gaz biso moko tomona ngo tomona yango wana oloba na marque rousse wana ozoloba na marque rousse lobaka songa na kosi eza ya yete Mercedes a misu boule ezebele pas porte parole pour mona na Mercedes a misu boule ba auto sombela ngai te lobaka songa na kosi poto komi ko chité Mercedes a misu boule eza ya ye. Ah oui, merci bien. Des lobby bien que Mercedes il y a Miss Rouge et ça il y a Miss Boule. Ah oui. Tata ça dans clip kala. Merci boss nanga. Tata bimisa car na yo wana pesa comme na mbale. Merci boss nanga yo mokozo mona la mindo va vraiment la mindo va yo mokozo mona kande ezokene na bosanité bino nyo surtout bozwa kitana bino ya kolanda mission na bino facilité kande ngezala nango ya sinza bombo de couche jam bien chargé kande zalaka na bosanité ye moko mobala solo cordon solo Adam Suluzolo le amputu mado du godi place aux animaux ba gros bisous en Suluzolo pe na piembote. Merci bien na bosanité en Suluzolo place aux ali vraiment na pesio na pesa mbote bele bana poto nyonso na lingi bino mingi ne bino boninganga mingi ndinga pe na linga bino mingi bo rumela bisiko bozali à la prochaine www.potonapoto 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 www.potonapoto